L'impossible n'est pas mazembe. Ndenge kaka slogan na bango ezali badiangwe na baseka bango bakobeta mukolo ya samedi 7 mars na stade Kamalondo ya ville de Lubumbashi contre équipe ya Raja ya Casablanca. Tout puissant mazembe oyo apolaki na ale na 2-0 azali obligé à marquer au moins 3 buts pour na kozala qualifié. Tout puissant mazembe oyo a se retiraki depuis lundi eleki na centre na bango ya Futuka pour na ko préparer match retour oyo. Bosimba ke trésor mputu médiateur emblématique ya tout puissant mazembe a réintégré déjà groupe ye oyo atikalaka pour na match aller. Tout puissant mazembe azali déterminé et longo na staff technique pe staff dirigeant pour na ko renverser vapeur. Tout puissant mazembe atikala représentant kaka moko ya République démocratique du Congo na Ligue des Champions. Bazali obligé à kosala makasi pour na koleka na demi-finale. Déjà optimisme ezali ko régner 4 na ba joueurs pour na ko battre équipe ya Raja ya Casablanca. Bosimba ke à part match ya tout puissant mazembe ba match mususu pe ekobetama lokola Espérance sportive ya Tunisie ye akoyamba bongo Zamalek ya Caire ya Égypte na ale ba espérantiste ba polaki 1 contre 3. Bosimba ke kuna Mamelodi Sundowns ye akoyamba Al Ahly du Caire na match ale équipe ya nationale ye alonga ki Mamelodi na 2-0. Wydad Atlético de Casablanca ye akobeta bongona étoile sportive du Sahel ya Tunisie na ale wak alonga ki na 2-0. Ba équipe oyo ekozala qualifié directement ba koleka na